Tant à offrande, croyant que moi n'a pas fait, quelque temps peut annoncer que moi n'a pas fait, à regretter à l'ongoli qu'on dit maté. Heureusement que balongola qui n'a nous que bakata bente sente. Angebacha bente sepemben. Heureusement que j'y ai contact déjà, dans le jeu travaillé déjà. Mais calculer Moutazana morgue le premier jour, deuxième jour, quatrième jour. Tant que témoignage yo kami boye. Alors tant que monsieur Barozala ke mutakouf ba okota ti na morgue. Ba ken nage à pétrole. Non. C'était pas ça. Peut-être moi erreur ya yokela. C'est vrai que y a bomoni na Bible. Matthieu alobi makambo. Ba kominde mususu mefoza na molimo. Jean ba kominde mususu certains passages bibliques. On a contredire, on se contredire, on a lu que on marque mais monsieur mon moko mato et moko. C'est vrai que quand la maman a yoka que moi na azobelanda et pas basal tia offrande. Tant à tia offrande, croyant que moi na okufate. Quelque temps peut annoncer que moi n'a pas fait, à regretter à l'ongoli qu'on dit maté. Mais avant, moi n'a pas na moto à Kambakaye pour maman qui n'a pas en Allemagne. C'était précisément en Allemagne. Ayebisi avant, ndege babaki a kufi, nakat na hôpital wan ba memi na morgue te, pa kola iji bi pa nyos pona yo ke ji et salara misala. Pakoleji tchena matoi tchana zolo tchana monoko. Ata amelite me le gola se akufi tchakaji. Amen. Atcheji bel et bien, babi il faut qu'à morgue. Morgue ndege boyo ki 4 jours. Un jour d'autopsie babi mama tindambongo. Malgré elle n'a pas signé parce que ce sont des jumelles. Mama tindambongo pour passer l'autopsie babi misikor. Membre de la famille, maman il était là, présent. Ceux qui peut-être à la présente, ils ont opéré, passer le peuple la 27, mais bakata qui n'a 27. Bazwa 27 babim sapemben tant ba chembeli. Vous savez que tant ba salaka ambomakakor ba chakata nécessité mbeli les gars kan. Parce qu'elle a déjà cadavre, 4 jours na morgue. Heureusement que balongola qui n'a nous que bakata bente sente. Angebacha bente sepemben. Heureusement que j'y ai contact déjà, dans le jeu travaillé déjà. Mais calculer Moutazana morgue le premier jour, deuxième jour, quatrième jour. Nous autres on a andéganin. Mais là où elle était, le jeu travaillait déjà. Nathan bafungoli. Le médecin un peu troublé. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a jamais été. Est-ce que vous avez Kango? Na morgue kaka jour moko déjà c'est parti. Mais foi qu'on dit ma maman zaki nango ayima yima kipona ilobate abeta kilibakute abaka kanzamba pesa kanzamba zui. Bazaki mi bale moko atikali ya lipasa na ye d'accord na passe nyos wana ngo miso efungwani bango nyos ba médecin ils n'ont jamais vécu cela, c'est du jamais vu et du jamais vécu bakima kinano. Heureusement que Oazaki Pemben, le membre de la famille, s'il n'était pas là, peut-être on pourra achever, mais comme il était là, Bazaki contraint Bazonga, Bazoye, Bachana, salle pour opérer, parce que Azongi n'a vu, na malili nous calculé tom somme comme à Kandeganin, Moutouangwa comme à Kandeganin. Si on a toujours préparé pour les enfants, Bana Yiloba, quelque part, ta journée, mais ce n'est plus le cas dans le monde à un moment. Alors, c'est dire qu'un jour, tant que nous sommes embaumés, nous avons un pétrole, nous avons un médecin, nous avons non.
C'était pas ça. Ben na mbeto tango azaki akufa. Ba médecin ba se bazala kite, nde ba cheji à pétrole, ba che na mato na zolo nde pour bo interpréter malte. Alors mingi ba kono kutana ba problème l'état ko kanga. Comment mutu azana mort ko yena ba ji à pétrole na sola pétrole. Sola pétrole ba médecin ba linga ko yoka ngo parce que mingi pe batungisa makana ngo bazana makamuna bango. On peut pas le contraindre ya makamba liloba. Bo interpréter malte boyoka bo comprendre bien. Lelo mama bakangi babulongisi mutaza envie alobi bon lula basi bakangi a se rétablir muke boya na ye na avion aya avant de pembe na ngana royo donc le mort muta kufaki pe afandaki na morgue pe komina oyo azo vivre aza pembe na mama na bango voilà Michel Railoba Salak. Alors n'interprétez pas mal pour nous quitter Bozarat un jour la confusion que votre frère est obligé à déblayer, à se fignoler, ma camion sur l'andinga kimia. Misali moko mwana kufi. Mwana kufi, bachela mbeto, mwana bazolela. Basali pe na ndenge tozaka toujours concentré bakelu kaka cercueil. Bazui cercueil pe bazoyaka. Même mon dimimoko alubino tika la boete ji atiena misha atiena zolo atiena monoko lo sambo lo yembo mona azongi na bomoy basali na cercueil na coin bota siko banani batondaki na wondima basali bien mondimi yemoko acheji mwana azongi na bomoy cercueil tika likola muto jebito so bagenda uteka mona combien ba yebisi pete sengeba pesa na prix batekela cercueil yao. Amen. Mystère mususu mwana musali asala na 14 ans 10 heures babengi musali mwana no akufi yaka opesa valto chala morgue on bozela na zoyaka 11 heures akete ya lubi na kolela te to sisa ka musala posona ke awa pe moi dérangement ikozala 14 heures musali sili na koti prophète ba epsinga mwana sa kufa ki 10 heures akufia kola bia alali ana pongi kombo nani kombo tel d'accord nefsi likolo kombo na boko makunate e stango ukoma ko takaka loba kaka kombo ne benga na kombo na ye kola usala ti 14 heures comme vo docteur a moto boka meto benga ke banda 11 heures wa empêcher biso to sala misala mwana sengi to ko sana morgue aval na yo bon ça va azawa ba fungoli chambre wana ba isoler ke mwana ba chena basi a couvrir helong muriso basi ba couvrir na hospital makambo kaina akomika boya bengi na kombo marge kombo weza comprendre na bosa na mwana tanga mwana ye bango na bombi yangote atalika kombo ne albi mwana asisote papa dole mutazaki akokufa na ilamba bazipiki metango bengi kande kola bikende belele na kombo na ye alamukaka papa dole merci bakamo me oyo nini tuzomona awa bino wapi église liloba wana kutu bachaka tembete misala ya esika wakozala te ikozala kan kosala mala defungula banzela ya makamyo swana